www.potonapoto www.potonapoto. Merci téléspectateurs na bino nyonso tu o botala kabiso o bolanda kabiso o bunga site na bino www.potonapoto.com. Si tu es encore incartonné na ba site nyonso tu, si tu es on niata ba site nyonso tu na bosante kopesa les grands boss ya solo boss na ngala min donvo mosoko na kolo jeunesse du Saint-Esprit o ngana benga ka vraiment na batu nyonso tout monde tse ba yebi kombo wana na bosante kopesa mère Flosibel place aux alliés vraiment na pesio bambote belé pourquoi pas yemoko fiwa soutenanga o atikanga te vraiment nyonso to salaka vraiment Eve Dianza pourquoi pas Mado Ligodi vraiment tante nanga place aux alliés na pesio bambote belé na pesio bambote vraiment merci na Mado Ligodi na biloko to tinda ki nazwa ki vraiment tante merci beaucoup Mozala toujours na bosanité na yemoko les grands caméramen na solo vraiment oya yebi image film bien bon Cynthia Découjan bien chargé au bino bolingaka les chinois noirs vraiment place aux alliés vraiment musala malam pourquoi pas très na bosanté Julien botala ba Julien quand des alanango toujours na facilité tozoni na facilité tozomia na facilité na lembi bino te bino pe bolimbanga te pe na lemba ba peine na bino te na plateau nanga nazanga mo côté nazana actrice comédienne na bino o bolingaka mingi na bandako na bino o bolingaka musala na ye o bolalisenga pongite o bino stubo yebi il s'agit de Mama Milo nazana a on est co-sponsor na musala na ye na répétition a une invitation na biso facilité nyonso pe kana facilité yango wana tozokota entrée ya Mama Milo tokoti entrée ya Mama Milo tozokota entrée ya Mama Milo. Bonjour Mama Milo. Bonjour. Bonne année. Merci pareillement. Ah oui, merci bien Mama Milo. Impression na ezanini na bato na surtout bazolanda na site na biso poto na poto. Impression ngeza esengo. Na bato bazolanda ngai ba nouvel an yango yo. Na souhaiter bango ba bonne année, ba meilleur vœu na bango. Nzambe na biso abatela bango. Merci bien, bino surtout boyo qui impression ya Mama Milo alinga bino mingi makande zanike nouvelle année na bato nyo surtout balanda biso na site na biso poto na poto toujours nyo surtout na facilité Mama Milo lelo ko yebisa biso parcours na yo artistique ce qui ezandenge nini ce qui nga bombo Cynthia na yebi yango boss na ngala mi donc ayebi yango eza na bano musu bota misika ba yebi yango te monde entier mobimba pe bato musu pe ba yebi yango te parcours artistique na vraiment. Merci beaucoup. Ndengo choisir parmi les invités na yo, émission na yo. Nous sommes la facilité. Oui, facilité toujours. Donc na yo qui vraiment bien. Donc considérer nga quoi. Parcours nanga eza moi moulaï mukie. Oh batu basali plus d'âge que plus d'années que ngai bazali. Mais ngai na sali au moins 27 ans en carrière ngai à théâtre. Donc na banda théâtre mukie. Alexis vit nangai bon na nanga adolescence nangai puberté nangai tout na Alexis yango na théâtre donc na banda théâtre mukie vraiment la 3e année des humanités na l'équipe mo ba groupe belé ba groupe français bandeko na ba yebi oyo musu ba kibazana miki la poto to joie pe na bango ba yebi tina e kokota na groupe Simba et pas président Elombe Sukari Lubakwa Faustin na lelo ndenge na sali pe groupe nangai groupe Amigo et totalisé 10 ans dans le mois de mai, le 17 mai 2016, groupe Amigo et totalisé 10 ans. Merci Mama Milo, vraiment merci vraiment na carrière na yo ngamoko vraiment ibisinga ba chaîne du fou pourquoi pas boss nanga Lamine pourquoi pas Eve Dianza. Mama Milo le so totali tongi toyeba parcours na onengo tangeni biso to komona Mama Milo asali groupe na Amigo o batu nyonso ba yebi bana Congo ba yebi. Bon anniversaire davantage. Bana poto ba yebi bana mokilumba ba yebi groupe Amigo monde entier donc oui. Bon anniversaire davantage pour Calamité tous fêter 10 ans ya anniversaire ya groupe Amigo au monde entier mo meyebi Calamité na bilili boko monango Mama Milo eloko nini pour ça ki yo lelo oyo otika groupe Simba to otika ba groupe mususu oyo kosala groupe na question les on amiko nyonso kotika vraiment groupe Simba eza bongo te natika groupe te parce que on eza ndako ya papa na lo bango miko nyonso mwana soki akoli ata na ndako ata na nazuli bala te soki aza mwana moi sube moi mbali aosa musala na ozo moi quelque chose akopo ko ndako na ye akende ko futela a évoluer na ndenge na ye
parce que nanda kuso kumva na baleki ya mikie banani moi respect silaka hein c'est toujours dans contexte wana ngai pa elombe quand dans lobby 28 ans de carrière eza ebele elomba découvrir ngai te que na sala théâtre te na ye pa na ye ko la théâtre non et découvrir ngai déjà sur scène na osa la audition moko na les intrigants na groupe théâtre les intrigants ye pas qui membre ya jury à partir wana ba sélectionner kingai na les intrigants bango bazaki na groupe na bango ired ired ba invité ngai ba senginga na les intrigants pour na kendo ko jouer na bango na ired dès là comme ko jouer na bango na message na bango na boy na ngasu kozonga na les intrigants yango wana après era sali groupe Simba il s'est souvenu de moi abi Milo azalaka fio a mon anité to benga na biso Milo il avait une fille qui devait faire ce rôle là mais azala été allez ndeba ba se souvenir na comme azaki na lemba on appelle Milo de l'autre côté ba benginga on a téléphone ezate ba eti na ndako na ndeko kanga suki na ba jour ngo bando kanga suki ya linzaka o bazo bengo ya ko jouer na jouer nini jouer moi si ya nazaki moi si ya Tito je crois na papa chef pièce elle bossa groupe Simba ya ko jouer na yepe wana jouer na tonalité ya ba mon c'est bon a joué moi ça il y a Tito maman nazaki maman na rock ya Bordeaux donc to ya wana pe to kenda ki na tiki kut na bande ko ya pe repte ko benga ay ko lukanga so miminde no zo repte na sole se bandi ya wana pe to kumbela ki to va na kati ya groupe Simba mais tant na mona ki ke Milo ça na sali na komi capable ya ko former pe batu bana mususu pe na former bango en tout cas ezaki na on ndenga mabete je suis sorti et puis mutuka bimaka il faut za na mwelo mwa mukie mwelo mwa nazaki lésé hein ezaki lésé te que soki nini ezaka moi elo mwa mukie président il y avait une incompréhension quoi que moi j'avais trouvé ça mal j'avais mal digéré et au fan na ndako maintenant on kota na groupe ni na kota non j'ai toutes les potentialités oyo nakoko sape groupe na ngai hein on peut nakoko encadrer bana na ngai bon j'ai demandé à mon petit frère il est pas encouragé ngal bon vas-y ngapi nakoko ko aider yo na ba financièrement quoi parce que musala ngo pona ko banda ngo faut na moi soutien ndeto bandi pe malembe na bandi pe ko bondela bato parce que ngai idéologie na ngala na saki groupe amigo na zai na posa te ko za bato basala déjà ba théâtre basala ba combo même ma na groupe te na baki ngamo na ko créer yangai bato nanga OK so ka vanda bien en tout cas na vanda na ndako mutakende ko zwanga eza Milo eza neti leviniwa vous comprenez d'accord que ça va on to continuer pe groupe amigo na biso yango nezo ko ça 10 ans ah oui ça va bien merci bien maman Milo to ye balilo ke idole na yo na musala donc lelo ke fanda ki na ndaku obité ngai mamutu mo wenda pesa nga poso ke sa musala wana idole no wana musala ezala nani bon na biso to bando sa théâtre to zaka na groupe moko na Congo zaki groupe Salongo zaka na groupe Salongo biso pe to zaki mikiela groupe Salongo ezalaki mais biso sko na cité déjà to comment déjà ko saba théâtre na biso na zaki na tam théâtre na zaki na école na ITC Kamo place to saki groupe na biso TTK tout théâtral Kamo o to bando ko mama monzele oui na ndo ulinga mama monzele na ndo moni kituko très naturel mwindu unakati mama monzele na zaki ba fan na engai na bande ko imiter pour aller jouer na kimongo hein ando jouer na lingala ba mongo maman monzele ndende ko lingai donc azaki idole na katoloba donc moi idole non ya maman monzele vraiment place maman monzele parce que azali personnage réponse un peu ko ko bitele biso moi idole ya maman monzele wana vraiment moi qui mongo wana ndike za la mami okomona makambo buno boko sanga na ko comprendre te moto alobi alingi mwasi te boko pese mwasi na makasi yango libala ngo basaka ngo na makasi nga na moni botika ye azala libre aluka mwasi o motema ne ko sepela bino boko forcer ye poani yango ekomi nini bolinde bo boma ye o bien mwasi yango bosaeli ende kisi merci la ville on est surtout au Sekilandaku pourquoi pas Evedianda vraiment Evedianza na bosanité yemoko récipro boss na la mine d'offre mosakona kolo pourquoi pas yemoko beauté image na bosanité Julien botala ba Julien neves pas blonto jamais na bosana madolikoti mama Milo lelo to komi komona ba fie belé comme quoi envier musala ya théâtre et belé pe to somona bango bazo ya pona kindumba
conseil ni ko pesa na ba fi wana oyo bazotia nga na ebite so na ko benga ngoni pesa la nga pasi. Bon, bato bazoya na théâtre bamosusu babotama na art na makila art eza eloko mo ezaka ine moto abotamaka nango moto aya na théâtre mpo na kindumba. Moi je trouve ça anormal aye mpo na kindumba te eza mpo kotaba église efungwama ebele bato baoloba bapase bafunga église mpo na koluka bambongo baye na bango kosalela nzambe te. Est-ce que vous comprenez? Babar et fungwama ebele po ba misala ezate na Congo bato bazwi mwa mbongo na tie mwa dekaze libosa porte na bango oteka masanga. C'est comme si ba fille peut ba comprendre que théâtre pe eza art azana ngona makila na nga pe na beauté physique nanga na kosa na nga pe théâtre po eza nango parce que théâtre obiso ça ka film mais auto benga ngo télé dramatique eza nango improvisation. So na ebi nanga ko loba. Nebi nanga ko denda na bilamba nanga je peux aussi faire le théâtre. Il suffit qu'on a un encadreur, il y a bien aujourd'hui quand encadreur on a bien au relaxa yo omoni so ko lingi au jouer batala la caméra te so ko lingi jouer loba na a haute voix parce que un artiste il faut mungongo na porter voix na ye bat ba yo kae o la ki se ba bloc expression faciale et puis et tout donc ça na théâtre. Vous comprenez? Et puis, quand on se le dit ouvertement, tous la crise économique, donc pas ces zappes moi ma casse. Moi, je préférais que Mouta au ait théâtre grâce à la femme libre, ceux qui n'ont pas bachel, ok, Azandumba, moi ça n'est théâtre. Soit ça théâtre dans une zone, ma foutu quelque chose. Ils en belé auto, yebi à bas président, tout le temps à bas comboté, et bas président belé, ceux qui ba fille, ba yé vraiment kokota na ma groupe na bango, ba comment ko senga bango ke ba bimala bango, ba lingana bango. Ce que ton yo ka ke loko wana to, on peut moi na groupe, te mami. Les hommes sont toujours comme ça. Et puis, ils ont monnaie courant. Ils ont monnaie courante. C'est le côté que et bandi lelo ata ba directeur d'entreprise au moins la penda papa mon nene boy muteo ça na msala na moi na moi c'est alingi bozo mona kutu un rapport exact entre yé na moi na moi c'est est-ce que vous comprenez? Moi je trouve que mibali bazaka te obsession te bazaka lâche, je voulais dire, lâcheté, peureux, peureux. Parce que mouton ça musala nae, aïe na musala nae, pese musala nae. So ngo bimano za peureux ebi kolinga moi cité. De mbalo wana bazaba ebi kolinga ne moi cité. Aïe si quoi moni a profiter na faiblesse parce que yo za na posa musala. Ma chère, ezaka kana monde théâtre ti. Ata bato poto barotala o bayebi Afrique. Parce que pas mindele on appelle ça harcèlement. Total ngo pe bakangi président be pour harceler. Pour harceler qui mutu moi si beau donc eza mibali nyo surtout ya monde baza ba peureux devant le femme donc et le comme extrait ezara na ngote ma alinka pesa opese mo même na ba université parce que tout na ba université au moins na professeur penda un cadre du pays un haut fonctionnaire du pays mais moi étudiante kaka c'est l'examen pesa point oh non quand tu es femme tu payes en nature et quand tu es homme tu payes en espèces. Mami conseil nyoko pesa na ba peru wana mibali wana. Ngana esaka mibali moi si tie lito ilingaye sans condition. Kolobate ke na bima na opona sale boy. Non. Moi si azana eto ba finga biso peto za ba être faible. Nous acceptons. Mais bango baza ba peru. Tianga lito est normal. So na lingi na ndimi, so na boy na tiki na tu cherches une autre. On se comprend. Yo po ona bima na yo. O pesa un rôle. Non, tu dois sortir avec moi. Ils ont un sens T. Vous comprenez? Donc, mon bali, il faut azalana. Azal autorité, azal na possibilité, azal la paix, na makasi na force à rolinga. Moi c'est ça que à profiter de ma faiblesse. Na yo karanga ngo, mais na loba que ezaka na monde théâtre c'était partout. Biso na université quand on a étudié ba fille bande ko la étudiante, c'était la prof boy à landinga, tala boy sali boy. Mais net na mboka so so dénoncer. Heureusement ma kamba violence et côté siko maintenant quand tu dénonces, on arrête la personne. Tu vois? Même bana na ba dénoncer raté. Dénoncer. Tous en association NTPC Zali. Vous dénoncez, vous ne dénoncez pas. Vous kende kuna binomo okei pe kuna au sein de ma camnon. Après na simoré au beta masolo non dénoncer. Quand il y a mal, il faut dénoncer et puis la solution n'engwe kozwama. Merci bien maman Milo lelo to groupe Amigo Ekokisi 10 ans. Na 10 ans groupe Amigo Ekokisi ba artiste nini oyo déjà ba bimi déjà monde entier mu mabayebi o maman Milo groupe Amigo oyebimisi. Bon
ngai na lobate mama milo abimisi po nazala nanga vantar te na ninga rapete musala te na musala na ngai musala nde ezalaka ndeti kwa ke bombo Cynthia msusu lelo o na kwa ba ke mutabimisi nga kingani na loba neti na groupe amigo so na tango mais mama milo na oye moko oui moi na bobo ça c'est mon fils oui bobo ayeba mokili mobimba na bala duchesse c'est mon fils oui tu comprends na loba Levini wa c'est mon fils na ba El Congo c'est mon fils. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, Nazan, on a une balle à mi-balle, on a le mami, sa chama, c'est ma fille. Oui. Hein? Oui. Donc, on a un groupe, on a Karine Dika, la bazana, Katiwana, Nazan, ba Nyuma, bazok, ba côté na terrain. Le problème est que, biso tozo qui chance, y a Nzonding. Là, bozui chance Nzonding, ezo tala mamakasi. Maintenant, Nzonding na poto, eza ya kukufa. Tu comprends? Poto bim, sa sou bana, ndenge biso to bimaki. Et comme il passe et puis un groupe simbe bimisa ki batunde to ba sila ba leya ba milo ba maya ba nyota hein to bimaki ba groupe ezaki belete tu vois maintenant ba groupe comme légion pour obi il faut ça makasi hein pour le loco maneti ici péché ngoko maneti ici la bisalu neti 1050 hein pour na komi kono komi ya mama 1000 pour na za ya ba mama ya mama 1050 oko maneti ya mama 1050 donc il faut forcément qu'est-ce qui cité oui bunda na kaka musala kaka c'est ça mabe musala nde musala po yo koma ya mama 1000 tande musala liboso kota kindumba liboso te kota te kenake ko céder pas président mon liboso te po ki apesa nga rôle te musala nde po koma ya mama 1000 merci vraiment na musala na yo. Merci na 10 ans de carrière na yo. 10 ans ya groupe, 27 ans de carrière, 10 ans ya groupe eza te. Fait eza somo boss na nga la mine de vous na poto toujours. Mama Milo lelo oyo na ba comédien nyos oyo munaka. Comédien oyo munaki asala musala malamu obike ti o masuko sa musala vraiment ekota kanga. Mama question wana eza moi passe. Oh biso nyos tozo bunda po musala ezala bien. Moi ba condition o biso saka musala na Congo o surtout na Kinshasa oyo eza passe po ba condition eza réalité. Mais soko monika moninga hein abeti moi c'est ba filmer hôtel peut imaginer kitoko moi son ekoti ndimae. Tu vois ndimae boza wana boyebi caméra non pour louer non caméra donc ba télévision na biso bon biso zui grâce ngala na pasana RTGA chaîne monene honorable mukala le babi honorable solo to voter na moi 100%. Est-ce que vous comprenez na les karakuna et pas na biso ça dans un groupe ya maison. Oui groupe maison na za na moi ba facilité mususu mais ba ninga mususu bazo souffrir. Ole kana chaîne moko boye, il faut louer caméra, il faut obenga caméraman, il faut louer moteur, hein ça ba makamutu wana tu payes combien et puis déplacement ba comédien et tout ba bazo dépenser mbongo et belé pour ne rien avoir après. Hein sponsor pe azana été ba annoncer rango to les bazana bango pété donc comment il faut na boka net oh viens nga Paul Kanka na Luanda viens nga coach eh bien on vient nga motomètre Trisha boaki bon la vie yo ki la vanda bi petit na nga ye ale lipemi apesi oui masala nga lus mon pengi eza ndenge nini be boaki c'est baby bobo fasa bijo bo fasa masala so amukondi mikolo na martyr parce que mon biso awa donc ata sebe bijo bo fasa donc ogangi bon la tala bio makopa boni moi nzete bengenele yonga ma pasteur donc bongo est-ce que vous comprenez parce que wana yango babenga biso mutu na yo neti na bwaki neti siko na lobi oh Claudine Liwala hein oh na Londres na bwaki amasala ngai au sepane na libanga mais au lobalanga te na bisenga senga naza la consommation na bwaki lelo grève fouti la liebo zolambo abimande abinga te non mon épété awo yamba ne ngati nazo zo comprendre mais ngape ko yamba ne ngapo azali ndeko ya colonel Mopepe moi sina enike mbui master nanga ozo comprendre ko ba colonel ninike na bokaki liebo ala mutu ya colonel Mopepe basimba tangati ezo ko mais oyebi na oyedi ona ni papitolas yo mona papitolas ayebi ote donc ba fio to ba comédien ba sala ka bongo vraiment ba bana mbali bana baso ba sala ngo vraiment na ebite konsonyo ko pesa ke ozo yemba mutu mais oyebi eti nyoso to na ebiso na tozongi kana zéro pasi piaka
sponsor azate annoncer azate na bwaka na ngata igeyonga oyokaka komona igeyonga na okaka gigi bokole na fali okai pa fali gigi bokole il faut apporter na bwaka ta gigi bokole mukomususu aokanisa ngai monde ba pensara ba okanisa ngai mais mutu mususu aolonga ta ta o ba période moko nani grand pote te dit ki na bwaki ba bwaka yebi abi mutu tatanga komona nga po muta albwaka nga lancer il faut une autorisation pona nini balokosa toleka kebele toleki pe bele pona nini sponsor azate nous ne sommes pas soutenus dans notre ministère de la culture fond de promotion culturelle basaka lo mo pona bisote wana parti na ba on parti na bisope to sa dérakate au mona mutu milo basali 27 ana carte d'artiste té na ministère à culture ba yebiete est-ce que vous comprenez babito kota na nini eloko na bisango comme na nini sokoda tokota na sokoda bokota na mino na sokoda te osali groupe esali 10 ans oza na statut te est-ce que tu comprends biso moko toza na ba irrégularité ebele oui vous comprenez pour ce qu'on a en ordre okoya na dossier no pokoti na ministère yango mo pe ministère na ça na biso pe loko moko te yango moni po na zefu na boaka Patrick Loleka en États-Unis Patrick donc bongo ah oui merci bien maman Milo musala mala mukandenge za ko toujours na facilité lelo oyo soki mutu alinga solana maman Milo na yebité soka ko so maman Milo wapi akobenga ka bombo sinza de coups gens bien chargés tout abenga ka maman Milo yemoko maman Milo ndozo mona e kande na so musala oyo komi moi makasi moi passe ba producteur na so ba pirater bango mingi et puis kande makambo ekomaki wana momona ba DVD ba osomba te tout ba producteur ba lembi na bango to comme na biso neti siko to comme na biso koleke pa na natakaza na esepelisa wana benda muta koboya ngwazate vous comprenez mais ce qui tozongi po muta monanga neti siko to na kati ya stade de Martyr pona olakisa kaka moni théâtre ka to sala so to lanja ngaka to kufa bana so ba tanga te to futa bango minerval te fo sa musala mususu ngape commerce na yebi na ngango te na kola mingi na commerce te na kola na classe na bando ke classe mingi makambo commerce na yebi yango te yango moni na diplôme na ngai président na biso hein président na biso Denis Kambai Simbumbu hein akomi ministre ya sport biso base na ye hein fondation Denis Kambai toza na kati nde aponaki mwa biso pe bana basi o toza to soutenir o pe toza na mwa mutu baninga muso pe bana ba pe na mutu mais bakoza biso nyo souté mwa échantillon ba pesi biso musando moninga la salle à administration na bureau ya marketing ya stade de Martyr Nazalia Nazali sous na groupe théâtre na amigo kande boyebe ko ça 10 ans na répétera na lemba terminé sur avenue Tumba na espace Crayon d'Or donc nous sommes tous Crayon d'Or au monde contact nanga pour na kozongo eza 081 954 08 wana soki obengi omoningeza baninga msonezi na mona ami moko totanga na IS Paul akomi na émission moko na leka ya komi bolukelanga Milo aza muninga na Milo leka donc bongo moni bampia kaka pe poso meki okoma bisenga senga taka artiste to vanda toza na kini oza kombo ya maman Milo 50 mozo rouler na makolo donc mutu ke ya te donc il faut express on chaque jour donc ma panga est-ce que vous comprenez bobo skizenga bat balinga na baba ma panga donc mawa trop merci vraiment la bateau union sont vraiment bazolanda biso bazolanda biso vraiment na site na biso poto na poto ndezo cartonner ba site union surtout pourquoi pas boss na ngala mine donvo mosako na kolo jeunesse du Saint-Esprit na bosanité mima wetu place vous allez voir na pesa mbote belé na pesa mbote na ngana mère Mila Bela dinganga vraiment mbote belé na bosanité yemoko vraiment les grands cordon solo Julien Botalatala pourquoi pas Eve Dianza maman Milo zaka na cadre musala toujours ni surtout na facilité maman Milo to comme na so ko chité mo ba dédicace na bato surtout bazo balandi on a c'est so poto na poto dédicace boze belé bandi ko na bolinga mingi
na Facebook kutu boze belé bachela kabengele bozo lela boza ebele ba Patrick Loleka ba Riki Baseka ba nani ambassadeur Riki Matobo boze belé bozo lela bozo miloto oyo kate ba Blaise Dionga boyo kate na pesi bandeko nanga nyonso baninga ba camarade bazana na Maroc siko ba masamba mams ba Christine Zala donc boze belé na Maroc ya Paris kutu lobati na Paris kutu olobate Prudence Mbangi Karine Kaya Timbako kababi leader zaki leader en akine makomi so leader de Belgique de Bruxelles oui. Timbako ka leader de Bruxelles donc akeko coloniser Bruxelles donc ezamato donc baza ebele na France banani susu moi nangai Nathalie Lolenga na mobali nae alingamba ne mingi Nina Engo famille Loleka o baza na Mikili famille Engo famille Lokula Bagnès nangai nyonso tout ba camarade nanga na Londres na neti Julia Mwaji mwasi ya vie nangai Timoka Bamba na pesi bango mbote mingi camarade nanga Claudine Diwala ya nanga ne Leonga na mobile na Pasteur Bula Buya kutu Pasteur Buya na mwana bango na bana na bango na pesi bango bambote mingi Nathalie Ikoko na papi Ikoko Mimi Ikoko Sylvie Coco, famille Coco, nous sommes un petit sœur nangai Nadine Kweso, na pesi bambote mingi, bafani nanga balinga ngai, Christian Mutemo na Italie, Freddy Wawa na France, nani susu boze belé vi vient na bossa na vient na King George na Irlande King George vient na ngai babi George Mbengi King George ye mutazo coloniser na pese bambote mingi vient na ngai wana zaki beau frère na ngai na okineti bozana ba problème etalinga te babi contre mbongo mbongo contre mbongo na mbongo contre mbongo na Londres na Angola na pesi mbote na coach kande na baki coach ye moko balobi Paul Kadon mobala mingi mulai na ekalo wa mbongo na don Paul Kanga na pesi mbote mingi papa che na pesi mbote na bosani kuna ya pasteur Iyasa bazana Paris na pesi mbote boze belele kinanga Patrick Loleka na États-Unis na Glody Sekula Jano bisol bango nyoso baba na États-Unis vieux les fils bon vieux les fils comment on a habité na bika vieux les fils otindele ngambonge komaki na fête na bonne année na pesi merci. Merci maman Milo vraiment na invitation na yo na bosani nani sebe na biso musuto zane Charlotte ki kalakamba na kacha martyr na pesi ba collègue na nyoso na martyr mbote na za na alus mupengi ma copine bambote mi tozana tozana na baleine tete Lukaku tozana na bango tozana mona martyr awa na pesi batu nyoso balingaka Milo mbote na bi Milo aza bana lemba Sobote wazifio tunani wana baninga na ngatu kuna na bango bozali Milo sa msala bo sepela nango bolo baka Milo sa msa kitoko mais ina bosa nani Gabi Kutula mon ami aussi bozo sepela Milo sa msa kitoko bo soutenir ye bo mona rande bat bakomi nde bazo ba théâtre bandumba théâtre komi boy to komi senga tikanga na senga onde konanga kenda ke ko senga nani château gunumana na senga yo pesa ngai so na ke senga mutu musu afingi mutu na yo ozo comprendre musala ezate biso to bandi na osiko ya no to comme na so ba salarié te no ba foot na ba biso te mais nous espérons que ekosimba dans mboka oyo ezamboka mo munene ba artiste lelo baza négligé mais lo artiste comédien je veux dire lobi ba rozala utile to saka musala na biso malamu to tika ba futilité c'est-à-dire au tu koloba sikoyo avant un rôle tu sors avec le président tu fais de n'importe quoi to za ba éducateur à masse ba leader d'opinion za biso il faut se comporter bien tous ab exemplaires batou ba mona ke été bateau mise en scène ezamaka mususu réalité na vie quotidienne eza mususu mais toujours sangisa une vie artistique na ba vie na biso privé donc eza malamu te bande konanga ba artiste congolais kinois surtout donc totika kinoiserie to samsa na biso bientôt c'est pesa na sa poto bolemba biso te botika pirate tozongela musande
tosala nde tobanda kosepelisa bino bosepela biso mpe toganye sikoyo biso tozosala eso eloko te bino bobi bokosomba te bokomi kosomba moninga asombi otumbi bino natumbaki yango ata kobe bokomi kotumba po bike botika biso bokomi na bino kaka na pasi mpo sikoyo neti bonani ya bokanga ye batelefone bino tu bokangaki meme na internet bokota te deya so bomoni biso na internet kutu Chesko kuto ye a Chesko penga te lokte. Donc au moins internet ko a yamba ta wato lomne bonjour comment tu vas rien quoi vika na suka. Donc merci maman Milo. Merci maman Milo vraiment na invitation na biso yambi vraiment na facilité o yambi site na biso na facilité vraiment musala malamu to bombeli no image 10 ans anniversaire groupe amigo poto na poto e boza kana kamite bo mona ma fête ndenge ko leka mais bo fongola maboko vraiment musala eza malamu vraiment merci na bino nyonso tout obozo kita na bino vraiment ya kolanda biso ya kolanda site na bino poto na poto ya kolanda émission na bino facilité oboningaka mingi obolingaka ye moko bombo Cynthia d'écoute gens bien chargé vraiment to comme na biso na suka ya émission na biso vraiment tozoke na biso na bosante kopesa boss na Lamine Donvo Mosako na kolo journaliste du Saint-Esprit na pesi ye moko le grand boss ya solo o asula ka bien vraiment motema ya Madoli Godi na pesi bambote bele papa na Richi na pesi bambote bele na pesi bambote na nga na ye moko www.potonapoto